na ngandi na lukana ba mobali nga point na sali bongo mais na comme à niveau te que na beta mutu na komi na sali la publicité na filmer na publier en internet ce n'est pas bien oyo ala kisi nzoto oyo ya la kisi na internet et nzoto ya yepe moi si lo kwa ye ce quoi c'est sous pardon pourquoi bien sûr qu'il y a les bien pour faire kuba bongo tanti na kuba makasi penza ebe tanti na poto musuba kuba akuba pour libala na poto ya partiel bala ya facilité ya pegi akuba sala ba sport a esco aussi son nzoto Gladys Michel na bi ke na minute olandanga na bi ke na minute olandanga eloko yo sali omoni ba pardon yo senga ke osali makambo na sa ba drogue na sa ba quit osali makambo ye ba kite na bi ke na minute ozolandanga ye ba ke famille na biso etelemi Afrique mo mapé etelemi Europe mo mapé etelemi eloko yo sali ekokuto yo cher yo kanga so ka français o ka linga la te na siro yo ka linga lo congolaise yo kangai na lobi na linga po mo surtout ayo kanga bien oyoki yo kangai bien eloko yo sali ekokuto yo trop cher. Ce que sali prison a été en Afrique, yeba ki osala ngokuna na Europe. Poto zana bato ba landela makambo bato basimi makambo ba batali kolo. Yeba ngoki ekokuto cher famille telemi makasi. Makambo yo sali biso ato sengi pardon ne tali biso te poso bito limbisa yo. Ba na ko effacer no ba vidéo wana no o wana o yo te na nani o effacer ngona no poto po biso to limbisa yo. Po ya réputation de kona biso. Quand on internet effacer ba photo na tout na ba téléphone na ba to effacer en po etamboli partout effacer so de monde wa ki ezali souste wa to ko limisa mon atier botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue, chers internautes de Congo Température avec votre émission Lola à Congo. Merci Mingi, la fleur d'Ambour, Oazali, la patronne de cette site. Merci beaucoup Najel Lili Atal, en et notre sponsor et producteur. Puis on a remercié couple idéal, couple Chamba, Mami Chamba depuis Ottawa, Namwana Bango, Preston et Johan Chamba depuis Canada. Vous voyez bien, émission Nabino Lola Congo, et ça émission Mobo, où est Sarabino vraiment, surtout l'actualité. Je pense que Namikolo vraiment na presse en ligne et surtout dans l'internet, beaucoup au monde a vraiment vidéo où par la femme ou Azaka résident na Belgique na Kombo ya Michel, na Mobali na Etoni où bauti ko agressé, ko torturé la fille ou a Bengi na Kombo Gladys. Je pense que vidéo et puis si vraiment pas si na ba cher internet mais pas si na ba famille surtout na kati Afrique na bateau batala internet te mettant ba moni ba vidéo vraiment essali bango passer le lot pour na koyeb sabino kan information que la justice soit faite ningi na komaki na ba page Facebook na lobaki que non je suis Gladys, je soutiens Gladys, non à la torture à la femme. Donc ya ba biloko to check na page SOS auto check je suis Gladys. Donc le lot je serai pas celle d'émission nous le ka Congo bobi que nga petit temps mingi na pesa rabino ya malamu parce que ce que bolandi émission oyo émission le lot vraiment tout ça dit parmi ba émission le plus suivi au PCP mingi mikanisi malamu na ba cher internet au batalaka ba émission le canal le ka Congo vraiment to lo bango le ka Congo zali mongongo ya bana ya Congo zali le mongongo ya ba congolais et le lot na kozala ngai moko te na kozala l'une ya ba sœur ya yemoko na Kombo ya Gladys boyebiye donc consort na to chaka sœur na parce que a vraiment membre de famille na autre meka kosolane parce que batunyo souvent bazali très fâché na Kombo ya Sarah Bonzenga tozali na kati ya plateau to meka pe kosolola to ba ndenge ni place négativité zali na place positivité zali plus que kaka en émission le local Congo tolingara mingi tellement déjà les ali solo ya torture oh le déjà Michel Tomoni qui a sengi pardon déjà il faut que bango qui raisonne sur ça nango ekoi parce qu'il a sengi pardon par rapport à torture au asala qui mona moisi oyo Gladys oyo zali kopé sa biso nyonso passé mon tout azanango d'accord je pense que na Union africaine au bas ce qui para pour la femme
déjà bango pe déjà bazupe déjà nini na babenga bango la francophonie aussi dans le secteur ya basi bango pe sou ba s'intéresser na likambango en plus awa la gouvernement na biso na ba membre ya gouvernement déjà ba s'impliquer dans likambo oh biso do kanisa ki c'était quelque chose et osuka biso ka na République démocratique du Congo ya Congo mais nous avons dit que et Panzani Afrique mobimba monde entier et ça lui passe même na bateau mais au moins bazo comprendre que c'était la torture. Je vais dire bonjour Nassara Bonzenga. Bonjour Peggy Titan. Bonne santé. Oui, santé ça va. Maintenant on permet de travailler mon chamo sac na c'est parce que vous allez vraiment na impression est bien rouloba et il s'agit d'abord qui est Sarah Bonzenga. Bon, en fait, merci na batnos to Bolanda biso partout ailleurs na poto batnos to Bolanda biso en Afrique. Ngai kombo na ngai Sarah Bonzenga, nazali cousine ya Gladys, la fille au monde bauti ça la violence, bauti ko betaye à mort, bilomo boyebi, donc naza cousine na ye. Et puis on a qui a na plateau ya Titan Peggy Titan binos to des journalistes monene internet boyebi et on a qui na lobela par rapport ya makamundenge nini ezoleka na mboka na biso par rapport ya makamundenge nini la fille asala ki ndeko na biso. Merci beaucoup Sarah Bonzenga. D'abord pour le sujet du jour na biso affaire Gladys et Michel. Sarah osa marié, célibataire, fiancé ou quoi? Non, je suis célibataire. Alors célibataire. Et tant que moi si tout le monde acte déjà fait par rapport à Madame Michel au Azaka résident na Belgique au justement ayaki par rapport à Koutana kina mobile na par rapport à histoire mobile na ayaki vacances mobile na salara awa pour na loba donc mobile tanga zonga ki yobika basi ba un peu curiosité. Est-ce que la curiosité aussi peut-être na affaire aux privé à mobile moi c'est pas quoi s'intéresser nango ou bien à komati na niveau au Michel asala ki zou après à combien na niveau ya ko torturer Gladys. En fait Peggy Titan et là on a le ban batnos Bolanda biso na ba tantinos to ya poto na ba tantinos to ya poto na oya Afrique omoni axe tantino wana sali Michel o tantino a sali loko wana sali izalate omoni mobile azambe hôpital na monsieur tantino to ba mobile azambe hôpital mais comment moi si akoki kozwa téléphone ya mobile na a contrôler téléphone ya mobile na ideni soki moi si mobile na yo abimi libanda azui mwasi mususu luka benga mobile na malembe oyo tuna ye mobile nanga pourquoi osali bo oyeba nini et pousser mobile na yo abima libanda peut-être maman mususu yo sali yango te peut-être ba comportement no amoni ba comportement la fille ya libanda eza bien yango nde alingi azwa nani bongo alinga mwasi mususu libanda mais sikoyo ye azui a contrôler téléphone na mobile na ye pour aya ko torturer ndeko na biso. Sarah, est-ce que Gladys Aïbaki que Tony Azaki marié? Non, Gladys Aïbaki que Tony Azaki marié. Et en plus, Tony a dit que la alliance pour Gladys Aïbaki que Tony Azaki marié. Gladys Aïbaki que Tony Azaki marié. Ce qu'il y a l'ingalité, et ça n'engage la vie sur de notre l'ingalité. Tony a accepté que Tony a côté la famille na biso, mais tant que Tony a côté la famille na biso, et ça qui peut Tony Azaki peut être marié. Aventurier, moi Tony Azaki na biso même pas. Et bon aussi que tout le balikamo est très capital. Tant Tony a ebisaka Gladys a ebisi à lobby que non, je pense que ma femme a comme on a ba conversation to solo lara bisomi balé. Pourquoi pas Nathan Gladys a comme qui déjà a comme qui peut prudente, fallait comme prudente mais comment ba otiko ba memi GP committee na suka. Moni elo na kolo banini. Bazaki bango mimbale bande ko vivre bango balé Tony na Gladys bande vraiment balé Gladys atikala ko yebate que Tony aza marié parce que Tony atikala jamais ko la alliance mais non tant baboyani na Gladys c'est ça qui vraiment battant on peut pas ko linga mbali mususu moi si mbansi pas ko linga mbali pas ko linga moi si mususu maintenant na temps wana tant ba ezaki susu bazo sola susu te moni to la non likambe parce que ngana ande ko Gladys obino boy mais ça na kati de Gladys déjà tant déjà ba benga kaye déjà na téléphone et ayebaki déjà que mobali comment tango amona ki sou Tony lisusu abani suko solola na ye lisusu pourquoi peut-être yepa ngai ko sala jemo malin pour na yeba ko mastina niveau c'est kazaika na posa Tony yango pour na ayeka na posa Tony parce que hier déjà Tony ayebisaka yabi il faut faire attention moi sinanga et ça mona ba conversation na biso mbale malgré que bazaki lisuti mais quand le même mutuana a insisté sur ko ya na piège.
Bon, Peggy, moningai na zandeko ya Gladys. Ngade mna opesa bino ba vraie information. O bino bo landa na sto na ba internet eza faux. Ngade mna zandeko ya Gladys boyo kangai ngande kwa Gladys na yeko lo ba pona makamde ni lekaki. Tant ba boyani. Et là qui se sait qui t'en va sur le solo la tête, bah qui sont à contacter. Maintenant la fille Michel a eu à côté d'un téléphone en mobile na Facebook a eu numéro ya Gladys. Donc aye abandi comme la Gladys bah message. Gladys ça va ils ont eu Tony. Gladys a dit ah comment et ça le temps il tout le monde en a sauté. Bah le baron bah français le baron après l'amour c'est l'amitié. Maintenant tant bah comme au solo la na Gladys et la fille a ça le quoi a solo na Gladys le quoi yende. Les acquis Moro Michel. Alors quand Gladys c'est bien qu'ils a Tony parce que après l'amour c'est la mitala na kanda ya Tony te to bakabona pena Tony na ndenga mabete. Maintenant tant où azo solo là Michel na téléphone bazo solo Michel azo insister ka ba mona na Gladys. Gladys j'ai envie de te voir na mona okala. Gladys c'est que non pour le moment on a attente so na mona na attente au mona na. Abenga qui est un certain jour ezaki na tongo abengi o Gladys j'ai envie de te voir. Gladys c'est non pour le moment je n'ai pas le temps na osala yo signe. Mais bazo solo la kaka. Donc Michel soka linga benga Gladys a repasser téléphone et pas moi la mobile ba solo na Gladys le quoi la Tony oh eza Tony te ezaki nde Michel. Ba mo solo la ba pesa ni rendez-vous. Gladys déjà aebaki là où nani Tony abandé ko vanda. Apesi avant dans ma campagne apesi nani ma solo ane salami na beau marché. Ah non, ça n'a beau marché, ça n'a pas campagne. Il y a solo. Oui. Tant on va comme na APC transport, APC comment APC nini. Ba pesa ni rendez-vous. Nani Michel a comme lien na téléphone, louer même express o yanga mono futa. O landanga titan. Abi louer express nga mono futa. Nana a transport à combien? Au so comme la station, tu me fais signe. Non, tu n'as au salanga signe so comme la station. Nani Gladys tant comme la station a Comélie Michel que je suis déjà là. Directement lobby que non tin de l'eau mutu ponga na zana douche na zo suka non tin de l'eau mutu aya ozoayo. Tangona. Atinde que garçon mon boy que ozoayo. Non tin de petit na ngamo bo aya ozoayo. Tant pe garçon oye à se présenter ngai Tony mutatindi vie Tony atindi ngana ozoayo to kende. Ba komi wa tant ba komi ba moko nani oyo. Garçon la kangi ba mo portail. Imagine to banda comme campagne des aminene. A kangi ba mo portail. Tant kangi portail mo ba fi ba bimela ba koti anda ba ndo betail. Ba kangi Gladys anda pendant 2 jours. Oyoka. Ba kangi pendant 2 jours ba beta ka ba beta ka ba beta. To comme une étape il y a torture. Lelo d'abord to longolana nous qui cuisine ya nani. Tant que moi c'est acte ya Michel. Par rapport même si baza ba mbanda a sali acte wana ko torturer. Il y a torturé Gladys, puis Gladys a négocié un pardon pour m'attirer aussi Mambeli. Et ça mesure nini oyo les logos koloba devant ma chère internet moninga no moi c'est simeli Mbeli azo torturer attirer mon takala. Par rapport dans tout le monde Gladys image joanie au salandi. Pour nanga vraiment ceux qui ngai na longa na place qui cousine ya Gladys ceux qui ngai et qui ngana zakinde Michel maintenant na ki mobile nanga azobimala mwasi mwa obwe en tout cas ngana réagir te ngana lukande mobile nanga na tourner pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as voulu faire ça ngana na lukane ba mobile nanga point na sali bongo mais non comme à niveau te que na beta mutu na komi na sali la publicité na filmer na publier en internet ce n'est pas bien oyo ala kisi nzoto o ya la kisi na internet et nzoto ya yepe moi si lo kwa ye ce quoi c'est sous pardon pourquoi. L'autre, tu as remarqué que vraiment la fille Gladys, c'est une fille. Tout le babatum sous le camsou, si vous avez votre argent, mais tu comprends que cette fille, je ne vais pas l'appeler, c'est une fille pauvre, mais sentir que avant on dit na moi le roman le beau comment ba tout to ba viola ba photo tambo la ba violer boy. Mais oh yé le torture et télémission Afrique. Et tant que au moins moi si l'autre moni surtout na gouvernement ba tout déjà bazo benga ba appel bazo benga tant mon li kambu ya Gladys o ko pe s'appelle leçon na bateau mususu pe ba sala ba viol ba torture ba si na niveau exagéré quoi. Oui hein, c'est violence faite à la femme donc aucun jamais ko torturer moi si aucun jamais parce que ninga ande ko beta e bongo hein supposons qu'il a kofaki alinga san benga ba kange ba yo wake na mai ba sala bongo te
Il fallait pas abétailler, il fallait pas saler mabé, il fallait lukande mobile nga na zobeta c'était il fallait lukambani bino batanti na poto bolandanga na poto bino boza na poto so woki mobile na bino bien bomoni okranyo mobile na yo na ba message azo so na mwasi moko na Afrique parce que ça ka teki mibala poto balonga na poto ba yaka na Congo po ba yolinga biso so omoni ke mobile na zo linga mwasi na azana nani fimo bazo linga na Afrique lukoyi ba mobile na pourquoi sali bongo mais ba bi ça peut relation Facebook entre Tony et bon là je sais pas ngana mona ki Tony mais na yeba ki te ke za relation Facebook ngana ebité mais ngana mona ka Tony na longo na part ya ki Gladys na longo na part ya ndeko Gladys mais na zo lobelande tomba tanti na poto bino molinga shosho bolinga brutalité boluka boye ba mibali na bino balinga nini boluka boye ba mibali na bino balinga nini biso ba fia ki Tony ngana biso ba on marié te so moi fia ki na linga on marié mitali biso ba fia ki nusu o batanga ba vanda na éducation bien Tony ngana biso ba on marié te boyo kabiso Tony ngana biso ba on marié te donc mais ben le péton ba ya balongo la alliance bino ba tonto bolongo la alliance bo tia na poche en tout cas na pesi bino ba bonjour na bino ba mbote na bino pour boa mitema mabe jour alliance ko yo zonga sunda ko babi Michel a jide okapé les ibiennes pour un niveau bete Gladys na bambata na mbeli babi niveau wana ezaki mystique donc torture wana na monima ke parce que na ni peso hotel pe Gladys pe ya monso tomé malgré que bango mbale ba rosobi ba pe ba ki mais na monaki niveau oyo nani Michel a beti Gladys torture wana na bambeli so mona ngote ke dikamango pesa un peu quelque part ni ba le pe ba confirmer biso ba lobi azape ara na Belgique wana azape les ibiens est-ce que o ebité ki likambo sale écouter cher o ebité et coûter cher ma case parce que Afrique mobimba ezolanda likambo Europe mobimba ezolanda likambo so ba benga biso makambo ezandeni ba nyonso tout ba olanda likambo et coûter cher et loko ya sali bien sûr qu'il y a les bien pour faire kuba bongo tantina na kuba makasi penza et ba tantina poto musuba kuba akuba pour libala na poto ya partiel bala ya facilité ya pegi akuba sala ba sport a esco aussi son nzoto Gladys et ce qui nga ezaki ngai Gladys na saki mabel nga kende bongo tan nga benga tanga na kin ko accompagner to mona to kendo tala ex na ye mais sala mabel ke moko ce qui ezaki ngai ezaki ngande bazaki bele bona ngana kangaka moko to kufaka na moko après ce que l'état de bon ayeba makambo wana mais likambo la fia sali fia na Michel asali allez-y bien pour azaki na posa pa coucher pe sous na Gladys akangaki pendant 2 jours na ndoro azaki na posa coucher na ye accoucher na ndeni yebisanga na coucher na ndeni c'est sûr que doit attaquer yango parce que toka il fallait ba kenena Gladys pour na basali examen puis autant na biso ke likambo ne écouter cher yo mono ba je écouter cher pour bato ba simbi likambo yo ba bato likolo bato ba jeter ba simbi likambo to na biso na mbongo te mais bato ba simbi makambo ba bato likolo réaction famille zani mais réaction famille sont doit agir c'est nandena na plateau non c'est que tu agir mabe donc les cambo écouter cher ay bandeng na ozo makambo en cher pour azape congolaise c'est ninga kiti az étrangère te maza congolaise aya kiti wa sel makambo na ye azonga boete ay ba kenzamba zali l'état pas zali ko bato bazana poto bazolanda balanda biso affaire Gladys ko et comme il attend nini parce que bato to monika doit que justice est-ce que déjà vous la famille elle-même Gladys déjà baki kotika mémo na bango na ministère à justice ou bien la justice kuna pour affaire parce que ça le cambo déjà internet mon monsieur bien batu tout bazo ko exiger kaka il faut pas porter Michel plainte même na ministre Michel Hazard résident na Belgique et surtout bato pe bazana poto bandimi ke ba retia famille maboko pour na pas retrouver Michel mais Michel a signé déjà pardon alors dit que non linge sale c'est là en famille mais est-ce que famille décision soit que Michel faut foutre abandonner. En tout cas, oui, Michel, il faut mériter et loko ya sali. Parce que sur le bec, marambounyo c'était ça la marancoulisse, marambounyo c'était ça la manakimia. Alingaka ya alukande kona biso atunaye pourquoi le cambo est salami boy. Mais tant azu a filmé de kona biso a betiye. Bino botaki ba image nenga betakiye a longole bilamba. Donc a baby c'est déjà réputation de kona biso même si baninga na e na banda to ebité ya. Baninga na banda to ebité ndeni bazo ya likambango parce que mutu na mutu to pe sa témoignage na ndenga be oh azata membre famille azala ki pété mais azolo baki akanga ki na mobile na chambre boy na boy za bongo te nangina tuna Glodia za mwana non ana mwana te oh ya solo oui ana mwana te to ki ba bia za mwana so za 4
kasi yango na te on a yebisi bino ke bato nde ezala bongo mo eza lokwa moto akufi ya makambo ya abeli akufi na sida akufi na boye ya pe ndenge mo likambo ya Gladys nde esami moto na moto oleka oloba likambo na ye kosi na Facebook na moto oloba likambo na ye na ndenge na ye mais bolanda o nga na lobi nga na ndeko ya Gladys nga ndeko ya Gladys na yebisi bino Gladys ana mwana te Gladys ana mwana te. Merci beaucoup, on est toujours là avec Sarah Bonzenga, la cousine à Gladys. Donc je dis merci beaucoup à Igor Mintou. Igor Mintou, ma bien émission, vraiment mes émissions, ma seconde Peggy Titan, vraiment je fais ça avec les armes. Donc ma émission qui t'en a partir à mon thème. Donc na ole la mabe donc torture yaboé en to koma kiango. Donc comment on a ma page Nyons donc SOS je suis Gladys, je soutiens Gladys. Donc non à la torture faite à la femme. Donc émission nous là ka Congo émission c'est avec nos plaisir Igor Mintou donc bonjour bisika Ozali Marco Kosenga bonjour na papa Malou Ernest au Pazola Nabiso en direct depuis Belgique merci na la bomba Easy OP bango pe ba pesi likanisi na bango pe bazanga na Liège balobi ke baza wana pe kaka na affaire ya Michel bango ba yebi Michel bien donc via salara na Belgique na Bruxelles ezaka ba vie wana donc abetaka pe mwana ya président na biso Félix Tshisekedi donc tozu déjà ba makambu donc Michel azaf moi simoko bandi Adam moi simoko même na Belgique wana ba bipeke donc ba information so bima il paraît-il peke amelara drogue na ba malilo eza boy mikolo yango pardon senga kilobe za epe sukwiti ayeko yeba sko makambo o alobaki o asalaki ba acte ozaki posé donc merci beaucoup na la bomba Easy merci beaucoup na Jolili Atala merci beaucoup na sœur nanga Evelyne Bolebe pe na tantine nanga mami na kati ya Bruxelles batno so balinganga jusque là Misiko na suka ya émission na biso lolaka ya Congo boki ndenge Sarah Bonzenga la cousine de Gladys Alobi sikoyo elo onyo ko isa ba channel internet na minute Gladys azawa parce que pour interdire même Gladys ale kalisu na bitando ike na télévision parce que na minute vraiment il y a eu la présidence ou déjà allé informer yango Union africaine ou allé informer nango et puis ba membre rebelle à ba organisation africaine pour la femme bazali déjà impliqué pour na likambango lelo ndeko na bino tolo ba ke komi chance c'est que bo ça lelo romoko bo fruit moi bien par rapport Michel ngaka bebi sa réputation ou bien bebi sa dignité à moi na moi si bon na lobby boy Michel na bi ke na minute olandanga na yebi ke na minute olandanga eloko yo sali omoni ba pardon yo senga ki osali makambo na sa ba drogue na sa ba quit osali makambo yeba kiti na yebi ke na minute ozolandanga yeba ke famille na biso etelemi Afrique mobimba pe etelemi Europe mobimba pe etelemi eloko yo sali ekokuto yo cher eza siko za kuna na Belgique yeba ke yo osala boloko parce que pardon yo sengi obebi c'est déjà réputation ande kona biso réputation ba somba ngote ya le roi moi ba sopa na seboy ba somba ngote yo kanga so ka français yo ka lingala te na siko yo ka lingala congolaise yo kangai na lobi na linga po mutu nyonso ayo kanga bien oyoki yo kanga bien eloko yo sali ekokuto yo trop cher soko sali prison awa te na Afrique yeba ki osala ngokuna na Europe po tozana bato ba olandela makambo bato basimi makambo ba batali kolo yeba ngoki ekokuto yo cher famille telemi makasi famille telemi makasi te okuto yo cher makambo yo sali biso ato sengi pardon on etali biso te po so bito limbisa yo ba na ko effacer no ba vidéo wana no o wana o yo te na nani o effacer ngona no po biso to limbisa yo po ya réputation de kona biso kota na internet effacer ba photo na tout na ba téléphone na ba to effacer ngo po etamboli partout effacer so to monde wa eza lisusu te wa to ko limso mais ndenge panzani en tout cas to tika o te to okuto yo trop cher makambo yo sali to mema o likolo yo makambo yo sali to komema yo likolo yo ozo yo kanga makambo yo sali to mema yo likolo makasi bato basimi makambo ba musika ba likolo koleka ku na makambo yo sali yeba ki to komema yo nde likolo nazo bandela. Merci beaucoup Sarah, je na moni que oza vraiment énervé parce que les camos zo sala vraiment bien té donc merci pour notre passage na Sarah Bonzenga affaire Gladys. Donc madame Michel nga lancenga oka babi tous ces pays ici bas nous surtout ça là a efutama et là on a peine encore moza bande quoi bas sur ma petite sœur bas si peu au beau taper moi na moi si parité avant monsieur Tony on aura déjà na moi et en plus pending azabongo abotola pe libala ya Tony abotola libala akuta pe Tony na moi si na bana na mi bala botola libala donc colonaise oui a colonaise donc ya moni ke mabe o ya sala ki on pas mutu donc Gladys pas ça donc Gladys ya bete ke mumba na za on marié yo botola libala bato olanda ngo imam na ebisa o botola libala bato atata ozana poto ngo to imakambo yo sali o botola libala bato. Merci beaucoup. Donc on est à la fin de notre émission. Donc tous ces gens là au bani va soutenir Gladys babenga na numéro est affiché à Peggy Titan.
babenga et tout donc non les avons même numéro à famille et bobengi bozo numéro à famille so bobengi na numéro za affiché et donc merci beaucoup na bateau nyoso ba na bandal nyoso ba s'impliquer ki oba mona oba ebi Gladys parce que za pe fille o ya bandal malgré que non ne tout à la peine non likambango tout à la accident ni a komeli et komelier donc eza likamo boité ka yeba ki ya celle en commun eza likamo donc mututu na vie Aza est censé à Roman appelé Mambo za surprise na ta vie donc il savait pas donc merci à bateau nyoso ba soutenir merci na Charles Chamba déjà ve tozoy déjà ma solo to moni déjà au soutenir petite sœur Nabiso Gladys merci na yeba benga kage Rodrigue Chiboabwa donc il pas soutenir petite Nabiso na le Ken West congolais Galor Lomboto depuis l'Europe il pas soutenir petite Nabiso Tichik Bondo depuis les États-Unis pas soutenir donc Batu Ebele à Bandal Venabiso nani Venabiso junior à Boussa pe na Bandal azo soutenir bato ebele ba pas plizobo ba junior Chaumba pe merci na Laetitia Chaumba na mona pa komaki na page donc bato ebele ba komela biso donc déjà l'affaire déjà ils na maboko à l'état donc que la justice soit faite pour la masolo ya Gladys donc beaucoup tabo benga na SOS je suis Gladys je soutiens Gladys non à la torture à la femme donc beau soutenir numéro yango wana tolinga toyeba ndenge ni suite fin likambo ndenge ni madame Michel Aoya ko se présenter à la cour pona bambano nae donc je dis merci na maman Rosette la fleur d'Ambour donc émission qui te lola ka Congo tala ba émission bo ezala raté donc ezaba émission toujours qui est vraiment l'information na suka to kutale mikolo zali ko ya bye bye abonnez-vous na Congo Température Monatie botalelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur na d'Ambour. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,